Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumelmail.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino ndenge nini ba combattant bato oyo bazali koloba ete bango nde balingi kolibere mboka na biso RDC, bango nde balingi kopesa biso solution meilleure mpona mboka na biso, bango nde balingi bapesa mboka na biso esengo na bapesa na mboka na biso esengo ba esengo oyo nano ezala te na mboka na biso. Kasi tozali kokamwa bandeko babolingo kaka bato oyo bazali kopropose biso bamakambo ya ndenge na ndenge awa na poto mpona koloba ete bango nde bazali komona mabe mingi oyo bato bazali kosala na Congo mpe bango nde balingi bamemela biso bolamu oyo eleki bolamu nyonso na Congo. Ezali kopesa biso mawa pamba te po ete tango tozali komona bakomportema na bango awa ezali kopesa biso pasi mpe posa ya kolela. Bandeko babolingo eloko ezali kokamwisa biso tango bana oya kuluna to bakombata bazali kosala babozoba awa na poto, totikali komona te ata opposant moko congolais atombola mongongo mpona koloba ete comportement oyo bakombata bazali kosala na mokili ezali malamu te mpe aloba ameka kobenda bango matoi. Na tango oyo tomoni ba opposant congolais nyonso tu bango nyonso bavandi kimia mpe moto moko alingi koreagir te. Mais soki ezali ete bakonzi ya Congo mwa likambo esalami kuna na Congo wana bomoni ba opposant congolais wana oyo bazalaka na poto oyo bakoma kosenga bato bambongo mpe kokosa ba diaspora congolaise nde omoni babimi na kati ya baberkai na bango mpona kopesa badiscours mpe kotalisa bato bango nde bayebi politiki ya Congo. Bandeko babolingo eloko epesi biso mawa mingi tango Werason autaki koya awa avant beta concert na ye na Stade de France, mwana mobali oyo bino bobandaki koloba ete akutana na Sarkozy ayambaki ye na kombo ya Rex. Bandeko tolobaka yango ete biso bamakambo tolobaka mingi tango tolobaka yango bamonaka neti liseki, me tango yaka kokokisama nde bato bayaka kobetela biso maboko mpe balobi mama Rosalie mpe papa Roger balobaki yango. Pona nini bandeko? Toyebisaka bino ete bandeko koyamba oyo Sarkozy ayambaka mwana mobali oyo bobengi na kombo soki ya Rex ezalaki eyambeli moko ya malamu te. Ezalaki eyambeli moko te na ndenge ete ezali kopesa lokumu mpona Congo, me ezalaki eyambeli moko mpona ete
kotalisa kivoyauté ya mwana mobali wana ndenge nini Sarkozy azali kopesa émission po ete akende kokalme bavoyu nyonso ya France na babozoba nyonso to babandaki kosala wana ezalaki likambo ya lokumu te tolobaki yango pe bato mingi bakanisaki ete ndenge nini bato ya radio Zumel mili makambo nini bazali koloba me lelo oyo bato bapesi biso rezo mpona nini bandeko po ete balobi ete voyu akotikala kaka voyu yo moni voyu moto azali kosala mabe moto azali kobebisa makambo ya mboka yo zwa yo pesa ye kiti ya malamu po avandolo balobi lobi akamba mboka me na kati ya mboka bavoyu bakobima ebele ndenge moko na mwana mobali oyo Rex tango bamusicien ya wenge baye po babeta concert na bango ya Stade de France Rex oyo mwana mobali oyo azalaki kolakisa Werason gentillesse pe kobenga Werason bazali kosolola me tala eloko asali Werason na bapeti na ye oyo babandi ya bavoyu na France akamati amemi bango ebele esika Werason azalaki pe bakei komenase Werason babeti meme Werason eloko na mutu Dieu merci lokola pe Werason asala mwa sport na ye azalaki pete kosala pe mwa biloko na ye yango ete mokolo ya liboso tango Werason ayaki tango biso tobandaki kosilika na confiance oyo Werason apesaki bacombatant kosalaka bainterview pamba na bango tango biso totombolaki mongongo tosilikaki na tina po toyebaki ete Werason azali se confie na bavoyu malgré bazali kokosa bato kolinga se camoufler bazali koloba ete bacombatant bazali bato ya mayele bazali bavoyu te mais soki bozali bayele bozali bavoyu te combien de makambo ya mabe oyo bosalisali ya public oyo bato bamoni bato bolobaka bazali bato ya mayele bazalaka wapi po babima bakondane baacte wana po ete ntango bakombata basalaka bozoba meme bato bino bolobaka ete bakombata ya mayele bazali bango nyonso tu bavandi kimia ata moto moko te abimaka akondane baacte na bango bandeko babolingo ntango bauti kobeta Werason awo bamenase po tolakisa bino ete bango nyonso tu baopposant congolais bakomi na poto bakomi na bango baopposant congolais ya miniato pe bazala bango lisusu na valeur oyo tozalaki kopesa bango liboso te po bango nyonso tu bakomi na bango bato oyo bazali kolinga koexploite kaka bapeuple congolais mpo na koluka bambongo na bango bandeko ntango baagrese Werason likambo wana elobami boyoki place papa Etienne Tshisekedi atelemi mpona koloba ete no bandeko lito ndenge modele bozali komema yango ezali malamu te po ete Werason azali responsable te na kati na makambo ya Kongo boyo alobi yango avandi kimia ndenge moko mpe le Terminator boyoki akondane acte wana akondane yango te avandi kimia pe bato mosusu bavandi kimia me bango bazelaka kaka soki bamoni moto ya kote ya pouvoir asali likambo wana omoni babimi neti bangubu bafungoli minoko neti bangubu bakomi kotalisa bato ndenge nini bango nde bakoki kopesa bato éducation ndenge nini bango nde bakoki kolakisa bato nzela ya solo bandeko bino bozali kokanisa biso tozali bazoba bato mosusu tozali kotala bozali kokanisa ete makambo nyonso bozali kosala ezali malamu na miso ya bato bandeko makambo bino bozali kosala bozali kobosa na ete Werason azali quand même responsable père de famille azali na mwasi na ye mpe bana na ye comment expliquer yo moto moko kaka ke voyou ya poto oyo Sarkozy ayamba yo po ete ozalaki représentant ya bavoyou oyo lelo bato mosusu bazali komona yango danger mais biso tozali komona yango ozali mpenza na se po ete ozalaki nde représentant ya bavoyou yango ete na occasion na nde bayambelaka yo soki kudu Sarkozy yambanga yo na occasion ete ozwi diplôme moko boye ou bien créer eloko moko na France mpona lokumu ya Congo tolingaki tobetelo maboko mais oyo bayambi yo mpona makambo ya bavoyou ya Paris bapara na yo mpe baza koyokela yango soni te
ezali mawa mingi. Yangana tolobaki ete bana ya bavoyu to bakongolo baza bavoyu bakotikala kaka bavoyu. Tala omoni lelo kaka bato oyo wera so na sololaka na bango, wera so na liaka na bango, melaka na bango ntango ya kimbala liboso, kaka bango wana nde bayeli susu ba menace wera so mpona kobeta ye Monsieur Rex. Yangana tozali koloba ete bandeko babolingo oyebi bakombata bazali bato oyo bazali kosala lit na bango na kati na jalousie, na kati na esprit ya kotrahir baninga, na kati na esprit ya motema mabe na ndenge ete lokola bazalaka na Congo na tango ya ex-Zaire bandimaka ndenge bango kende po ete bango nyonso tu esprit na bango wana ezalaki kaka kotourne na likolo ya nzembo babandai koyembela Mobutu lokuta monene bango bakanisaki ete lokola bayembaka nzembo wana Mobutu azali éternel. Mais lelo oyo bandimaki te mokili ekobaluka. Bino lelo bokoma kaka na langage bino bosalaka bo mokolo ezali oui likambo te toboyi te mokolo ezali po ete Kabila pe Joseph Kabila pe ndenge toyebi Joseph Kabila pe azali éternel te na Congo. Mokolo na ye ezali pe oyo ke pouvoir na ye kosila akoleka. Mais tant que Joseph Kabila azali wana na makambo kitoko oyo azali kosalela biso, il faut to soutenir ye. Il faut to soutenir ye bandeko. Bozo mona yango teke ezali soni mingi bato ya mayele oyo bayebi peza kotala makambo bandeko. Bino bozo mona bakombata na ba leader na bino ya opposition bozali koloba ete bango nde bato ya mayele, mais baza bato ya mayele te. Na minute kutu toko koloba ete Joseph Kabila nde moto azali moto ya mayele po ete makambo bango bazali kosala na bana na bango ya bakuluna bandeko wana to benga bango bato ya mayele. Boy biso wana to benga bango bato ya mayele. Esprit na bango kaka kokende kobeta ka bato bandeko mingi bakanisaka ko ndenge bazali wana. Donc bakanisi ete solution ya Congo bakozwa yango mpona kokende kobeta kande bato. Me bandeko babolingo tomonaka mpe bato mosusu bazali ko soutenir opposition me bakendeke na rythme ya kobeta bato te. Tomonaka yango par exemple po ete na biso tolandelaka evolution ya moto nyonso ata na nzela ya internet ezala na nzela ya Facebook bandeko. Tomonaka meme mwana mobali oyo na kombo ya Vero Mwalumba oyo azali moto ya opposition. Mais Vero Mwalumba mokolo moko te tomoni ete azali kosala ba déclaration ke bandeko tosangana po tokende kobeta moto boy. Ye nzo koloba kaka ete solution ya malamu ifo na nzela ya ba election moto ayimba te pe moto akosa moninga te. Voilà. Po amoni ete nzela ya ba election nde solution ekomonana. Mais bino ba oyo bozali koya lelo bozali kokanisa ete soko obeti moto na poto nde eboti changement kuna na Congo. Non, bozali komikosa bandeko babolingo oyebi ete il faut biso bakongole moto na biso ebanda kosala po ete bamakambo mosusu tobandi komona lelo ezali malamu te. Oyebi ete bato ebele bazali koregrete pourquoi bamikotisaki mituna na bango na makambo ya etali bakombata po baye komona sikoyo ete bazalaki na affaire na bavoyou. Malgré bazali kolinga kosala neti koswane image baloba ete toza bavoyou te, mais boza bavoyou ezali komonana. Soki tolobi tobimisela bino bafilme nyonso tu ya baevenema bosala ti lelo bandeko ata bozwi bamindele batala yango bakoloba non bato oyo baza bavoyou bandeko babolingo. Bino moko boyebi ndenge nini bangwanda oyo bapiyaki mboka, ndenge nini bangwanda oyo basalaki makambo ya mabe. Eske bino bomoni ete bafami pe ya bato oyo ngwanda sala mabe oyo bazali neti na bapoto awa bomoni basi batelemeli po bakende koloba ete bamenase ngwanda na dernière minute ye na mwana ya Mobutu Kongolo basala je ngwanda kenda tango
basalaki opération ya suka mpo baboma général Mayele. Ngwanda na Kongolo Mobutu bazalaka na Kanchachi. Ngwanda ke kobatama na bureau ya Njimbi. Nani ayebi yango te? Ngwanda abombani na bureau ya Njimbi. Saddam Hussein avandi na garde na corps de garde. Oyo ezalaki kote ezalaka na entrée ya Kanchachi. Po ete mingi bayebaka lisolo yango ndenge eleka te. Baza kopesa ba commandement tina ndenge babomi bango babima na Kanchachi wana tango baye kozwa confirmation de général Mayele akufi tango baacheve na se ya jeep. Nde tango bazwi confirmation wana Saddam Hussein na Ngwanda nde kobima na bango baye kobima pe kokende na bango nyonso yango wana. Me mingi baza koyeba teke liwa ya général Mayele Ngwanda na Saddam Hussein bazalaka présent. Alors ye Ngwanda lelo azali kofungola monoko. Est-ce que famille ya général Mayele nyonso bazalaka na poto? Soki pe balobi lelo ke bakotisela esprit bandeko. Tala mingi bakanisaka ko lokola mingi bayaka liboso ya bakamera mpona koloba ete nga nazalaka général, nga nazalaka colonel. Bakanisaka ete bato nyonso bazali bato ya babilemba. Me bayebaka te ke bato ya mikuwa moko mpe bavanda balobaka te. Nga nalobaka yango bandeko babolingo. Boyebi bino ndenge bozali wana makelelo bosalaka ya pamba. Me soki balobi lelo penza bitumba penza biyoma boye bandeko boko pakata. Poto monaka yango meme na ba bilili bato mosusu oyo bayaka kotelemela bino. Okomona mwa moto afiono kako. Okomona soka telemeli bango koseli bango esprit bandeko bakomi kobanga. Kaka lokuta kaka kokosa bato tokotambusa mboka yango boye. Bangwanda oyo basali ba makambo ya mabe abomi bakongole boni Ngwanda ya boma. Mokolo nini Ngwanda moni tala yebi teke boyeba teke Ngwanda na bino na le Terminator. Soki biso bakongole peut-être tolobi to sala réunion po ete tozali pe belé. Oyo totalela kaya na mosika soki tolobi to sala réunion to luka e penza ekoma penza somo bandeko. Boyebi teke Ngwanda na bino na akopakata pe soki apakati te basasi yepe. Azali ko créer kaka ba désordre bana batu bayeki ko luka ba vie na bango na poto po basali sa ba famille na bango. Ye akomi ko créer ba désordre na sense pona ko kotisa batu ba idée ya lokuta ya kimoyibi. Bango na tango bango bazali ko pie mboka kuna na Kinshasa. Bazali ko linga tango yoka te ba diaspora congolais ba se soulever. Combien de fois Ngwanda wana sala ba opération clandestine oyo baya wana poto ba commando ba bwaki ngunda pona kotala bato nyonso bazali koloba mabe pona Mobutu abosani yango lelo oyo bolingi kozwa bato lokola bazoba bandeko bino bozali kosakana. Ngwanda lesi bato ebele poison nani ayebi yango te. Alesi nzondo mio poison nani ayebi yango te. Alisa colonel moko boye bazolé le poison nani ayebi yango te. Soki papa botam pokaka papa botam bazali kuna na Congo. Soki papa botam baza ko beta lisolo na ndenga boma colonel bazolé leo na bandeko na mawa. Aboma ikaka likolo ya jalousie bandeko. Na mwa problème moko boye kaka ya jalousie. Vraiment likambo kokamo. Ezalaka ndenge nini bandeko po ntango mosusu bato mosusu bandimaka te. Ezalaka na mwa manifestation moko boye. Ba général Eluki azalaki général ba Mayele bango nyonso bazalaki na ba likulia bango nyonso bazalaki. Événement yango ezalaki wapi? Ezalaki na nzela ya route Matadi. Oyo ezalaka côté neti soko witi pale de marbo za ko matapo mbia ko bima ko ta route Matadi obandi neti ko kitane jo zone ndaku moko ya Eluki ezalaki wana po azalaki na ndaku moko wana azalaki na ndaku mosusu pe na ipen côté kuna ya likolo. Mais ndaku wana ntango azalaki chef état major azalaki wana bandeko boyebite mokolo mosusu mwa manifestation moko ezalaki ba général lokola Eluki baramoto kutu te Eluki Mayele bango nyonso bakutanaki wana
mokolo yango oyo naza kobesa bino kaka mwa résumé ndenge nini papa Botamba ayebisa biso lisolo yango. Ekomaki na moment moko bo papa Botamba alobi ye lokola azalaki po ye azalaki neti pire petit ya général Eluki. Boya na lisolo malamu. Alobi ekomaki neti verba 19 verbe bamona kaka moto moko bo akoti na chemise ya pembe esika manifestation wana ezalaki. Tango moto ngo akoti na chemise ya pembe bandeko na sengi na bino bofungola lisolo nayebi ete tango bofungola matoi bolanda lisolo tango mosusu bato bakokanisa ete mama Rosalie azali kokosa me nazali koyebisa bino makambo oyo papa Botamba ye moko aviva yango na Kinshasa na feti yango esika bazalaki nani ezalaki soki feti soki mpe matanga ya likambo moko boye bandeko ba généraux bazalaki wana ngwanda pe azalaki wana mokolo yango tango sikoyo balobi papa Botamba balobi ete tango amoni kaka papa moko bo azali kokota azalaki engambe mwindu azokota amuyoka kaka mbala moko général Eluki na nani soki général nini wana bagangi mbala moko bazos bandeko makambo naza koyebisa bino naza kokosa te mbala moko bagangi bazos tangu bagangi bongo mbala moko général Eluki ayambi tata wana tango ayambi ebe babandi kosolola nde place papa Botamba ayaki koyeba ke kombo ya tata yango azalaki orke colonel kombo na ye ezalaki Bazolele. Tango ndenge bato babande kosinterese na ye kosolola banini nzoka nde ngwanda esika avandaki motema na ye eziki après avoir tango général Eluki tango azwi ye papa wana na kombo ya colonel Bazolele abendi na lobongo bakei bakoti na mwanda kumoko ezalaki neti résidence bazali kosolola na kati ngwanda esika atikalaki abandi kotuna nde babandi koyebisa ete no azalaka ex colonel azalaka attaché na Kivu bamakambo ndenge na ndenge ye nde azalaki représentant kuna soki babukavu babilongo moko na bongo après ngwanda ebima na monoko na ye wana papa Botamba moto azali koloba yango ebima na monoko ebongo soki ye azalaka déjà colonel azali lisusu na fonction te pourquoi kopesa ye importance ya boye bandeko bango bamonaki yango kaka neti liseki mais oyebi ete lokola pe papa Botamba azalaka mutu ya kote ya circuit fermé nde ayaki koyeba ndenge nini ngwanda na nsima ya mikolo kaka na jalousie na yakanisaki ete ndenge baeluki bazali kopesa moto wana importance lokola azalaka déjà colonel aza su na fonction te asali tu abandi koluka mpo na ye ntango mosusu akanisaki ete ndenge bapesi ye importance bo baeluki bazali meme prêt ya kokende prêt ya Mobutu mpo bakende lisusu koloba mpo na ye mpo ete bazongisa ye na fonction bandeko azalaki na bajalousie moko mpenza ondima te oyebi ete ntango esali bongo ngwanda lokola azalaka na mwana na ye alaka na mwana mwasi moko mwana mwasi na nde abandaki kosala baopération nyonso ya makambo ya bapoison na ye bandeko général wana azalaka kosala na soki Zaire serpe soki babiloko moko bongo soki papa Botamba alaki nde nalingaki nayeba nde ngwanda asalaki bankete atindi bato na ye ya renseignement bakende koyeba ete général yango e colonel yango azalaki directeur na Zaire soki sep esika batekisaka basalaka banini ya bamakambo etali bacarburant na banzi boyebi yango bino bato bozalaki na Congo bandeko pakaka lisolo yango naza kobeta yango likolo ifale papa Botamba azala bandeko tingwanda asala organisation aorganiza bamakambo ndenge nini bakenda basala tu na ndenge bakendaka kolesa colonel wana poison bandeko et puis tango colonel wana bamelisaka ye bapoison moko ezala ite donc eza koboma ya petit fe eza kotambola na makila malembe babiloko moko bongo mais mokolo bayaka
achevé bien oyo penza makambo na koyebisa bino soki na kosi en tout cas oyo makambo na koyebisa bino ezali makambo ya solo soki papa Mbotamba aza koyebisa akobetela bino lisolo ya colonel wana ndenge babomela eko bandeko ata yo moko mpo kozala na ide te okozala na ide te me ngwanda organizaka yango kitoko likolo ya nini ya jalousie bandeko oyebi elongo nini yaki kosala mokolo ya suka balobi ntango ye soki colonel wana ex colonel wana soki bazolele ntango ayeko sala soki bakrise ake na hôpital ntango ake na hôpital bamemi na hôpital na Ngalima balobi docteur oyo ya suka oyo penza docteur oyo ya suka bandeko makambo na oyebisa bino ezali seki te docteur oyo ya suka oyo ya Ngalima oyo atretaka ye nde docteur wana penza oyo ayaki kozwa ordre ya suka oyo injectaka ye penza ba effet ya suka oyo ke colonel wana akenda mpe libela bandeko makambo esalami ko lelo bangwando lelo soki baza kofungola minokoko vraiment ezali pasi mpe mawa koloba koyoka te ngwanda nde aza koloba ete ye nde ya kochange mboka na biso il faut bozalaka bato ya makanisi il faut bozalaka bato ya cerveau kofungwama bakoki komanipule biso boye te soki kutu colonel wana ya pamba tala kutu mutu bandeko boyotala kaka boyoka kaka lisolo moto azalaki kutu na fonction te balobi ete asi atika mosala na ye akomaka soki directeur na Zaire Sep abandaka azalaka mokonzi kuna mais mpona kaka mwa manifestation moko boye tata wana kendeki atali tango kaka général Eluki amoni ye ndenge akangaki kaka bazosa ye ayambi ye babandi kosolo bandeko ngwanda epesa ye motema pasi ye akanisaki ete lokola Eluki ndenge azali kopesa importance na tata wana Eluki aza capable akende kofungola lisusu dossier na ye auprès ya Mobutu omoni babiloko ndenge ezalaka na ntango ya deuxième république mpona kolakisa bino ete bandeko moto moko ya kokosa biso teke ye nde alingi Congo koleka bandeko soki kutu ngwanda azali kaka kosalela moto moko jalousie mpo kaka babeleli ye bayambi ye bapesi ye importance esika bato ebele bazalaki ke akei ti na suka te mpe ake kolesa moto yango poison boyebisa biso nde wana azali moto ya malonga bandeko likambo na kobetela binoko bato mingi bakokanisa po toliyina ngwanda te ezali likambo ya koyina ngwanda te me papa Mbotamba soki aza kobeta lisolo ya papa oyo colonel Bazolele ndenge babomela ye bandeko okondima te baliwa oyo ndenge babomela eko ndeko bokoki mpe kokanga bato mosusu bandoki balobi ye bandoki boye basali me eloko te lisolo wana ndenge bandela bandeko na ndenge esilela na ndimi ndenge famille ya colonel Bazolele wana bayebaka ke ngwanda nde moto organizaka baje wana nyonso ti emema papa wana na liwa mpe ndenge ezali wana bandeko kaka ye mpe moto empoisonnaki lisusu nzondomio nani ayebi yango te asala baopération ebele ya mabema ye ayebi teke ntango lelo azali kotinda bato abokende kobeta moto bo abosala bo aza koyeba teke ye mpe azali kozi ya malere ya Congo lelo kutu bakonzi ya Congo boza komona makambo ndenge nini bazali kosala boza komona ndenge nini mboka ezali kotambola bandeko nakopesa bino exemple moko lelo bato oyo bazali kobenga soi-disant bacamp mbatant bazali kolakisa de ana na Congo kuna démocratie eza te boye oui bino nde moto bolingi bolakisa ete po ete bino nde boyebi démocratie toboyi te malamu me bandeko babolingo bato oyo bazali koloba tozwi exemple moko lelo oyo bango bazali koloba bafungolaka monoko mpona koloba likambo ya Arma Tungulu Arma Tungulu libanga kutu ya pamba tomonaka na Irak Irakien moko bambaki George Bush sapato est-ce que baboma ye bapesa ba exemple ebele mosusu kutu atiraka papa est-ce que baboma ye bandeko oui ezali malamu mais soki totali
comportement na bino ezali kolakisa ndenge soki mpe lelo bino bato bozalaki na bokonzi kaka le meme arma tungulu wana ndenge bambaka libanga bolingangi botika ye parce que na bacomportement na bino ezokomona na ndeko yo wana na poto soko omeki koloba likambo ya malamu mpona oyo ndenge Joseph Kabila aza kosala na Congo eyo kanga monoko na yo mbala suka soko lobi lisusu bokomona mbakala te tokozwa tokotumba yo yoka makambo balobaka nde wana baloba ite bango nde bazali bato bakokende koinstaure démocratie na mboka na biso na babozoba ya boye bandeko oyebi tokoyebisa bino eloko moko lelo bato mingi balobaka ete bato bajournaliste ya radio Zoomel mil tala boye bandeko oyebi tozali koyebisa bino eloko moko bolobaka kaka nzambe bolobaka ta nzambe merci po ete biso quand même tobimi po ete biso nde moto tokomi koloba bamabe nyonso oyo bato oyo bazali kosala mais avant biso tobima bandeko oyo nyonso tu bakombata bazalaki ya kosala ezala ya mabe ezala ya malamu soki ya malamu wana omoni bapresse ya bakongo basite internet ya bakongolais epiblie yango mais soki bakombata basali likambo ya mabe wana ondire moto amoni eloko te bavandi nie bango nyonso bandeko babolingo oyebi soki tozali kolinga kokamba kongo na ndenge ya jalousie boye tokoresir te likambo oyo ndenge babetaki Werason ezali malamu te po ete comportement wana yango te nde ekotinda ete bachange mboka na biso to kongo na biso echange te eza ndeki motema mabe koma yo moto mobimbo koya ti yo uzwa ide ke okende kaka kobeta moninga na yo mpona nini moto yango mpe azali politicien te aza mpe président ya kongo te okende kobeta ye mpona nini ata baacte oyo bosali ya koporte bame na bino epai ya bacolonel na général etumba oyo bayaki ya bandeko bino boyebi teke eza na bato mabe mpe oyo basala makambo mabe na kongo bavandela biso awa bino bokanisi bato basala bafamille na bango mabe na ntango ya deuxième république bazali ya na poto te bino bokanisi lelo soki bato wana balobi mpe bakota bareunion babanda koluka bagénéraux nyonso babanga moto bangwanda banani boyebi teke kozala sikoyo somo bino bozali kokanisa lokola bato wana bavanda balobaka te bino bokanisi ete bato yango baza bazoba epui ngwanda wana ayonga ta soni te na sese azali koluka ndenge nini akotinda bato po ete basalaka batrouble bamakambo nini tosi toyebi yango bandeko babolingo bino bokanisi baaction oyo bakombata bazali kosala soki ezalaki na ntango ya Mobutu mbele bafamille ya bato wana na Congo basi babotola bango bamapangu bazwa bamisu batia bango na prison nani ayebi yango te lelo lokola Joseph Kabila azali kolakisa bato démocratie na ndenge ya solo bato balingi bazwa ye neti zoba mais tozali koyebisa bino ete bandeko babolingo bino bozali kokanisa bozali kobundela bato oyo po lobilobi bakomisa Kongo na biso mboka moko ya kitoko mpe bakongole tozala malamu me bozali komikosa bayebi eloko nini bazali koluka bandeko soki bato bazali na basusi ya bakongole bakoki kosala baopération bazali kosala te ya koyibaka bakongole bambongo na sese mpe ya kokosanga bakongole kosenga bakongole bambongo bopesa boto kosala bambongo yango place ekendeke eyebanaka te bino mpe kosiniaka kaka bapétition ngulungulu vraiment ezali pasi mpe mawa me na ntango oyo bandeko tokotiela bino nanu baimage boyoka ndenge maître Nzube oyo asepelaki na arte ya bakombata te oyo amonaki yango mabe mingi mpe alobelaki bango na ndenge nini baportaki me na bango epai ya Werason mpe asepelaki na yango te bato nyonso tu en tout cas basiliki na likambo oyo basepeli na ya comportement wana te yango wana lokola basilikaki nango epesi bango kanda bato mingi balobi ete jamais bango bakoki kozala lisusu kote ya bakombatan mpe mingi balobi ete il faut bazongela vie na bango normal balingi lisusu bozoba te oyo bakombatan bazali kosala me na ntango oyo tokotiela bino nanu baimage bolanda ndenge maître Nzube affaire raisonnable
amonaki ba combattant pe asepelaki na ba acte na bango te amonaki ete wana ekomi bozoba ezali lisusu lit mpo na Kongo te ekomi nde kiboniama tolanda na babilili ebongo nsima tozongela émission na biso s'il vous plaît.